Bon, bonsoir à tout le monde. Soki bomoni tovandi boye, tovandi nandaku ya J3. Famille ya J3. Hier moutautaki Bordeaux envoyé spécial hier moutautaki Bordeaux. Nangai na ndeko ya Crescel yeyo. Ngai mama ya J3 osi eza na mutema nanga ngai kaka nde nazoyo kwango pona bombi mwana nga 9 mwana libu tina neka bimi until you cry. Cédric, ok, merci. D'accord, micro le bagage. Donc makambo yo Bagage. donc makambo yo bozo kawana makambo bo kawana soi-disant je soit parce que n'a pas de temps tous à qui tourner na famille que tu vas les boyer non Congolais là phénomène quoi a créer même na stige à otina na étage à quoi à Panzani mbile kutoyer à 7e niveau. Voilà, Congolais. Ah non, j'ai jamais vu ça en fait. J3, Azala Mukanda 10 ans. Moi, si naïe, Azala Mukanda. Il y a 10 ans, T. Mukanda, il y a un an, il y a un an, Christelle, c'est une bonne personne. J3, entreprise wana chafaudage wana eza entreprise na ye moko. Faut préciser parce qu'il y a certaines personnes qui vont en fait beaucoup na ba kondité mais avant de dire makambo boye en fait et en avant na mitala pe na vie il fallait pas dans un congolais mais nazo il faut dans un congolais. J3 à Koufi, un immeuble 4e étage, à Sali shit, comme on dit, accident de travail. Donc, même si on a un bouillé, jour où matanga non tout parce que programme non non J3 ne jamais qu'on a maltraité par une femme. C'est quelqu'un à l'ingénieur qui m'a cassé na film. Maître, il y a J3 qui a relation, il y a côté moi sur bien côté J3 la famille ou bien vous avez masse. Ils sont propres. C'est mon frère. Moi je te dis, ils n'ont rien à voir. J'ai même pas envie de trop parler parce que non on a battu tout net maman on a sur maman Congo sur ni maman loba na master moko bonatel na vie ah zambela ngai donc vidi pas partir non ça sert à rien quoi donc voilà voilà donc je pense que j'ai fini de parler quoi donc parce que Maître, est-ce que vidéo est bimi au batmazo koma est-ce que au moni vidéo yango vidéo ni le vidéo bimenenga c'est accident est-ce que c'est vrai yango est-ce que yo moni yango déjà non le PPT on a tout nyon de konanga vidéo yate merci donc voilà vidéo ezate lo mo ezate donc congolais oya moni ke azana vidéo Cédric Akweyaki nango so benaza congolaise to congolais nango je peux parier même 1000 balles dans la 1000 balles donc oya moni ke dans la vidéo nango parce que même pour toi Cédric Akweyaki alaye moko il y avait personne en fait. Il y avait personne. À ça l'entreprise beaucoup boywana koyi après ouais donc voilà. On peut pas commencer à parler balobi ke ba sans papier ne so ba kima ki tout la mafia ça c'est vrai. Wana bi petwana kisuike na suike ouais mon bal wana alors n'importe quoi wana et ça le coûte. Yemo mon entreprise papa bato ba kima est-ce que yo mono
Il y a vraiment tout le TikTok dans mon amateur en fait. Maître, il m'a comme sous. Déjà, pardon. Jonathan, il y a un moment c'est mieux dans une information, dans source. Mon frère, moi je te rassure, aujourd'hui, nous sommes les 6, on a habité, toi, le droit de d'abord des heures lundi. Moi je te rassure, nous sommes les 6 ou les 7 on a habité, moi je te rassure. Donc, même poser des questions, il y a pas proche, journaliste, cousin. Combien la privé, n'a programme na yo, photo ça live beaucoup spécial, mais je préfère combien la numéro dans la privé, na message, il faut photo sur lavement posé, d'information au européen, ça veut dire pas Christelle. Au mon frère voilà, de vie boitoye banité. Maintenant on va avoir déjà interface tous à côté mon ronaï. Donc azam la quartier d'ambition. Voilà. Vous comprenez? C'est un frère Oyo et notre là ma vidéo naïe, je suis artiste dans les cas d'état pour un film naïe bi façon à ça qui dit on naïe idéologie naïe na moi si naïe na mon naïe na bateau na la vérité na mon naïe na mona ndeko na ngama so bana na mona nani susu basala ba vimo basala succès ya ko finga te qui toque au succès. Moi j'aime des personnes comme ça. Bah bimisi oba nango c'est pas donné à tout le monde au peut ça me touche chance mon boy à exercer leur mot mais à maîtriser tes en étoile mais hier abiba na caché mon garçon mon propre là t'as bien mon mina profiter bon ça moi je dis si vous dites bon bongo na vidéo quand les bongo na bongo aloba na mais na vie normale boy maman na ti ya nyama. Ok. Ngai combien na numéro na yo nga doki na obenga yo to ça la programme to ça live moto to meka un peu ko partager. Tu mettre comme une émotion au kangi micro. Nga kangi micro ten. Tu mettre comme une émotion neti. Ah ouais. Courage maître, courage. Mes condoléances ça. Est-ce que c'est na longole longi na nga pour voilà. Mais que va papa ka sino mona ne bon so muka de mona nto matako au sambo à balusi caméra mais ça très attention maître mes condoléances courage voilà voilà le papa courage na Christelle courage mes condoléances à sa famille en circonstances to comme ça et c'est pas facile mais faut supporter tout. Ngai mama ya Chitroa osi eza na mutema nanga ngai kaka ndeni nazoyo kwango pona bombi mwana nga 9 mwana libuli tina neka bimi mwana nga kufi na yoki sango kuti ya maladi te brise mwaka bon mwana kufi na moni video ya kufi koyela kite na moni video bakotisele na morgue te donc jusqu'à présent nazo comprendre ça nini siko moi si atiki Christelle okobenge boye azoyamba telefone te docteur apekisi ye asimba téléphone wapika ki crise mais ben interview azo sala tozo tala ngona TikTok yene menda koko kitsanga motema na kutinda audio sans réponse nazo yebate eza nini mwana cousin nga za kuna azana Bordeaux il fallait koma kuna bakutana bango basolola basala lokola yazo simba téléphone te yalandela makambo nyonso comme ça pesa nga suite baboyi ko pesa ya adresse po banda ki adresse wani zo pesa mate lobi na tongo na meki bona ju Christelle yebisi nga zo kende rendez-vous ben vitaki ye mais muyeke azalaki na mikanda te et pas zo kende ya yebite ngabi ndenge ni soko lekala pona yebisa nga mais ye pesa nde façon adresse nazo pesa adresse sikoyo kaka apesite akeipa bengi te to bengi ezoleka te nazo comprendre au juste zanini ngana sina perdre nasaki na lisu nanga moko wana na boti bana nanga basi mobali moko kaka wana onga na salaka effort koma tina niveau wana po ba ndeko na basi bazala bien ngai moko pena zala bien lelo nga na tikali na komi donc nazo yeba ko ndenge na ko expliquer te alors on a pas suite ya matanga ya mwana nanga nazo zwate na ebisaki Christelle
na audio oyo akufi azalaki mwana na yo to mazaki mobali na yo soki mobali akufi makambo ezalaki ebele linga tosololaka na nga naza nsima na yo po tikali na ngai moko ndoyi na nga po bobotelenga ndoyi na baleki na nga nakosepela bana wana bakola malamu ta mosusu bakosala nga kutu makambo koleka oyo papa na bango alinga asalanga mais Christelle aza comprendre nga te nakomi na likanisi sikoyo bazwa na bango ebembe wana bakunda na bango basala na bango nyonso bango moko lokola bango bato babotelaka nga mwana na ngai bango bato bakomisaki na poto ebembe wana ekoma nango ya bango nakotuna lisusu te mpe nakopekisa fiction akende kaka lokola camarade basala nyonso bango kosala bakunda basala moto apesa ngai kutu suite te mpona sina perdre naza na eloko susu na korécupere te mpona mwana na nga nasuki wana nga nde mama ya J3. Bon, bonsoir à tout le monde. Soki bomoni tovandi boye tovandi na ndako ya J3 famille ya J3 iye moto autaki Bordeaux envoyé spécial iye autaki Bordeaux na ngai na ndeko ya Christelle yeyo moi ya J3 Christelle aza kuna mama to filmer ezate ba famille mususu bavandi pemeni boye moi to filmer bango pena ezate mais ato na ndako ya J3 donc message na biso ezali ke na nyonso oyo elekaki toza pena na posa ya kozonga lisusu mate parce que J3 aza ya kokufa donc eloko oyo eza très important eza bomoko to sangana donc na minute oyo famille ya J3 na famille ya Christelle toza ya kosangana pona koluka ndenge to kokunda ndeko na biso donc ba polémique nyonso oyo elekaki na kosenga na biso pena ba congolais to bwaka yango to longola yango donc awa division ezate ba yambi biso na kimia kololi na kimia mama nakanisa okotala video oyo fiston yo tindaki envoyé spécial ayaki kozwa ngai toye awa tomoni libota mama Christelle ayambi biso na kimia na bandeko nyonso tu bayambi biso na kimia to lancer message na bandeko na biso nyonso ya TikTok ya réseaux sociaux ya Facebook ba mes attentes nyonso oyo bo yokaki ekendaki toza na tina ya kozonga simate to bandila so makambo wana awa libota eza na kimia eloko eza très important to simba na loboko to kunda J3 molimo kindoki awa ezate mutu pe allié J3 awa ezate eza liwa tango yaka elakaka te elobaka te na minute oyo to simbana loboko na loboko to kunda J3 eloko na kolobaka yango wana ba makele za lisusu te to na besoin koyoka makele te botala ke bana bazali soki ezalaki na mutu ali boso po alingaka sala ba video po aloba makambo ya J3 engo zalanga mais na kanisi bomoni nga na tikeli kosala video moko te donc message ezali yango wana donc bo enterrer ba hache de guerre na bino to sangana to kunda J3 bobosana te na ba video o J3 bandai kosalela bino na mwasi na ye bazalaki na bolingo na bango bazali kwa ba camarade lokola bandeko donc mutu moko te azamaki ko leka video ya J3 alors to sepelisa J3 to sepelisa bana na ye to sala bomoko non to kunda J3 na kimia nyonso tu donc on a na kina ngoya koloba yango wana donc